Et loba honorable Zakari Baba sur la célébration lingala facile. Boye bake moi na ya fali ipupa oyo amesana ko diembela depuis quartier la tête si lelo faire rigola alandi papa na yepo azobeta double stade de marty ya TWM. Arobeta on a banze monini to ebité à suivre total ananu. Yebela vitesse à G. Merci à notre ministre Wewina aye ozong ça m'a logique parce que ba PD ba les trop nambo na ba lesbien. Alo ba boy na Congo fala na conquérade. Fala za professeur selon bisote selon mokili. Banda faire banda odembe la fali na quartier la tête lelo. Fala na papouche siki. Na lobi faire fala na papouche. Ah OK. Papouche fali popa. Banda baloba famille militaire ça Congo soni ya stade martyr salité bato ba teka dendo bato ba mila bangi bato ba sa kikuluna eza faire VIP ozomona mwana efe na VIP ozomona mbano bateka dendo na VIP ozomona mutu ba mila au pire na VIP ozomona mutu ba mila jia plastique à 600 ya mali soto laisse la musique te le roi faire nda laisse la musique te so lingo wala besoin otala barena ya fali Mounela tela so ba page kota la fali mbongo tala ngomba moko mobimba ezate faire avant d'aller na yeboye faire azu concert na ye atanga na ba CD pour faire un émission locaux faire un émission locaux azu ba concert na ya utobeta na poto atanga na ba CD na ba flash disque aye na ngwa akaboli ba chaîne ofere pour les camps fala osala ngote et loba honorable Zakari Baba sur la célébration lingala facile boye bake mwana ya fali ipupa oyo amesana ko diembela depuis quartier la tête si lelo faire rigola alandi papa na yepo azobeta double stade de marty ya TWM. Arobeta on a banze monini to ebité à suivre total ananu. Yebela vitesse à G. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet élément. Ici, c'est moi, le vôtre, Béni Loutete, l'expression facile de la presse congolaise. Vous êtes branchés sur Congo Suisse TV. La famille, je vous demande de ne pas zapper, rester branchés et continuer de vous abonner massivement pour que chaîne Oyo Ekende Susu Musika. Aujourd'hui, la famille Nayambe Libino Molobeli Yaba Warrior. En tout cas, la team, il parle très bien. Asala Marambo bien. Chouchou Yaba Warrior, qui est la main d'or. Bonjour, main d'or. Ouais, bonjour Nayo. Et bonjour Nabalandi tout. Au fama ba talabiso. Au bazora tana bango. Yako talabiso. Na osenga ming ba s'abonner et beau partager, beau commenter. Et ça là vraiment bien. Puis na pesi mboti na numéro 1 ya musique et Aigle Fali Poupa remplaça plus que Michael Jackson est victime mobimba de bongo dia bayebi ngala yaka ngaso ba toucher ka logo nanga bo monanga nazalo kwa batumisuti ani logo salate ayeka ko n'importe quoi non ngaso ko toucher ka logo s'attendre que au mona Ipupa la main d'or Ipups aroya na pesi ba warrior tout ba mota bien ba moté puis merci na ba warrior ba les 14 parce que toi qui na marche tout ce qui est la marche à Soukeza le 28 dès que tozala na biso tout tozala na ngala zalete le 14 parce qu'il y a une émission mais le 28 tous les warriors biso tout et ba Jonathan artiste et comédien masana ngana pesi mbote tozala biso tout wana et p est victime meza pepele mikoto imara to chela yo motema fali to chela yo motema e Congo etiela yo motema Fere atiela yo motema e Kofi atiela yo motema Papa chéri atiela yo motema e Inosa atiela yo motema Bawario batiela yo motema e de Congo etiela rafali motema parce que mon lelo azali professionnel lelo fallait memi marambo musika ya musique ya Congo. Vraiment, aza professionnel, fallait amener marambo musika na musique ya Congo. Na contredire yoto metozong un peu sima. Outu bimsilo mo très important. Au lobby que fallait Poupa aza plus que Michael Jackson. Ouais. Pourquoi? Parce que mon na monde parmi ba grand star à monde ming so tali
bafani oke star oyemba olela oyoka nzembo ana sentiment mo epesi ya olela raisonner peut-être moi sakala a raisonner peut-être problème mo et il a une vie mais tant a yoki nzembo esali kolela parce que lelo so na biso bolakisanga ba image ya ba artiste ata 4 ya Congo ou bien ba vidéo qui a obeta concert fan ma mis ces otanga ils a passe parce que lelo au moins mundele otangisa ma misu na nzembo o ba yembi na lingala parce que santa que yoka yondeni ko santi que papa mukolo ba garçon a ndulu ya fali o santi que ma misu ezotanga. Je pense que la vidéo est zalati et ça plus que Michael parce que les loba arena ba ça les belé à poto ya ba pays tout à poto so les ongi goût ne lengi ils ongi pona fali donc il est poussé au loba il est plus que Michael. Ouais, il est plus que Michael parce que les lo fali pour pas apesiper bande ko na biso ba africain goût ya beta ba arena apesiper bande ko na biso ba américain ba star belé à monde ba beta na ba grand salle ya ma nombre peu belé mais mutaye ko zongi sa sous musique lengi goût na ba Angleterre na ba États-Unis na ba Allemagne na ba Suisse na ba Belgique na ba Canada na ba Chine partout dans le monde mobimba en Afrique c'est aigle fallait pour tellement mais minga wana tozonga toko tapeka mbala moko tout le bilan ba arena yango fallait pour pas uta ko beta yo arena za 40 000 places pourquoi pas à se reposer mais à préférer à kende sous na ba province à kende sala ba arena wa beti wana alors que eza risque pour naie biso no sto so il faut to ba vérité ba sala wana tondité amedo et puis que tondité alors que mon artiste a tondi 40 000 et puis a elibiso na ba capacité eza assez à ko tondi sangoti kebo ba image nga sambala ba image na nga za ba vidéo to bacha ba komo benga bino ba messieurs rideau soki mutakoza messieurs rideau ezala faire eza falite ils appellent Vera mo po obeta salmo ba bien munena et utakocha aota 20 aota ta a diviser ngata par 50 ouais ça veut dire qu'il fallait ça muta ba rideau te yo moko lo bien on ka to obeta salle ya 40 000 places yo utolo bangoti 40 000 to beta 22 000 to beti 40 000 na beti 11 000 na yo beta salle ya 16 000 non nga non ça va sold out au lelo na ba zela s'il te plaît zela tous les barrés na tout banana banda si lelo sera sold out. Pourquoi? Parce que terme les sold out ils a déjà il y en anglais je pense ils a là déjà mais pour eux ont un succès ils ont un musicien ou a plus que Michael a un zone sango toi non le bar à guichet fermé. Oh non mais ça là bas il mange mususu pe ya kala ya époque ngala za lango awa oui ba lobango mais ça na succès te ba pesa terme na succès te mutaye ko pesa ngo succès c'est fali sold out lelo mundela alwa bisoté mundela betara artiste par rapport à programme par rapport à air par rapport à minutes aibi salle biso na Congo misa robetane concert salle yango funga bambana 19h 5h funga mundele linga teke ba sala aller retour au coach bimé pas mundele yarati aibi ke air concert au banda air oyo mundele yebi pe air salle ko kangama na air oyo pour nous les continuer ça la 16 000 places tous les billets vendus tout ça sold out tout ça plus de 15 500 et quelques de personnes au bas côté na salle so ndambo wana ba côté te pour ba ki libanda ba ye mundela kangi salle c'est pas fali eza mundele papa eza mundele ngala osala makambo eza minene ozona nanga na beti na habite so ndako faire la ba rideau na habite so ndako ba golo ba koza na ba rideau parce que bateau ba ebi on a des rideaux différents on a des rideaux esthétiques oya ba demi na oya milai tout ça on a porte parce que ozomona
ma vie nanga ba Edi Gwenta excusez ba l'insoi ba Kovo Star ba honorable Zake ba yi avant concert ba zu image avant concert ne salle ya munene o comprendre ne podo meza ne ba bakoti ne to beta ndule est-ce que bien VIP kuna na VIP rideau batie rideau na VIP wana ezaki na LDC Arena na VIP o mona bena ye rideau na eza esthétique parce que moi ba okota na VIP ba vandi ba oyemba on a tout ça les plein si on tatie rideau c'est ba o diviser salle par deux rideau ba lobeleza ko diviser salle par deux exact o mona ke mirango libendango esuki rideau esthétique ngwana bon bateau moni bateau ba mingi bateau ba sala merci na notre ministre ouais wena aye ozong ça mam logique parce que ba PD ba les trop nambo na ba lesbienne o pe ba na monde éternel excellence mutamba ouais ba o ba pe na monde ya TV ko sala ki PD na lesbienne makasi ba o pe ba o pe ba soki asale mission soki po futa ndako po tangisa mwana ye paso melamba il fallait aussi les missions à critiquer Fali pour voilà c'est tout bien na loba boy na Congo fallait na conquérir fallait professeur c'est l'homme bisote c'est l'homme mokili même ata nzamba pinga pe mayebi kolo ayebi na Congo fallait na conquérir ozolana parce que na loba na batu boy faire ana voix na ye ana album na ye ana banzemo zela non ba musicien basé belé faire ana voix ana banzemo na ye maza locaux musiciens locaux c'est faire des conquérants Fali ndebino mo mélangeara so botie faire botia te conquérant faire eza mama Gerda Mendo conquérant faire eza nani conquérant faire eza mama Gerda fala za na conquérant moko tu na kati ya Congo les conquérants faire les maman guerre d'abord le ba sala parce que au moins même goloa moko boy mutu mo ya ne TV abani TV lelo pour internet c'est là lelo donc parce que ngana fait toi ba collègue moi je suis star ngai pas star ngai so na sala émission na le bili kamo ba balanda ngo lelo na yebisa bino ke faire aza fanatique ya Fali na loba na batu ba émission tout que faire na bato balinga yi baza ba fanatique ya Fali on a vu toye komona ngombala moke asali publicité ba concert na ye na suka tie il y a la bail popper boya lo baki ya la bail e ba lo bayi kata kasiani ke kata babi eza cria ale mabaku babi eza cria ale mabaku exista déjà o monisko o moni mamboyo bino wolobara tant to banota kata zoba ya la baille comme on est bimete faire tant à lobby comme tel parce qu'à la fanatique a Fali a droit ya Rolanda idole na idole a fait les Fali il fallait la papouche banda faire banda au diembe la Fali na quartier la tête si lelo fallait la papouche c'est qui na lobby faire il fallait la papouche papouche c'est Fali popa banda bolobara faire banda faire na diembe la Fali na quartier la tête si lelo lelo ba oganga ke na moni faire changer maloba mais attends ba na ofinga kofi ko critiquer quartier la terre na émission kani mokonza e bayite mais lelo changer maloba ba na mfie quartier la terre complexé ba complexé ni bagolo ba bongo bato ba trop local ni bagolo ba bongo oya contribuer a pesa kundi na mona ote a pesa quoi pesa nani ko parce que vera moye moka le kana ba émission loba yango bien que quartier la terre tant ba mise ba ko sala kadema na katani maboko naza désespéré non y bati no sandeni ba yebi c'est na grand chanteur yana ba star yana ba danseur yana ba boga yana muto lo barabia il s'appelle Fali mais na to bina yo kasite tant ko faire le ba bongo biso muto tina yete mais muto ani aye pour lelo faire en bas ba trofa zo ngala lo bano lelo na ba devoir na quartier la te ba yelanga contrat ya faire o ba signer la faire na quartier la ye ba yelanga disque platine o Kofi Azwa na quartier la te ba bimiselanga musicien o ba na quartier te salamati lelo wale ki Fali 3
N'ayez pas fait. Faire abimisanga album moko ya ye bana carrière o le kinze mwa bibi. Faire abimisanga trophée au bapesa international. Médor. Faire abimisanga concert moko ya vie, concert moko beta ya vie na ye ya sali mota ya 20 000 places na carrière na ye. Ba nango. Ba nango. Voilà, Médor. Tout le bela. Yo kato a TVT to boya ba nyonso te na Congo toza na ba musicien. Médor. Médor. Na ba musicien ba Ibrator baza ba bina filer full boss aza. Soki na nous faire aleki na bina filer te. Boya oloba pourquoi? Soki na nous faire aleki na bina filer non. Zela. Et bo bina filer mambasali. Kosoma na nous cercueil te. Bolingo kote esengi réanimation. Padoko yebisa bafuzalu te boyinga bakoyende ko bazalenga allez on a bien affilé bete na bandal plein à Clark félicitations bien affilé na bete ata arena mo abeti na bandal qu'est-ce que conseil bien affilé bete na bandal ça lui plaît na offert abeti na poto wana ya bien affilé les kits fait Regola aza premier musicien 5e génération à Betty Stade de Martyr plein à Clark mon bébé nde bakosa ya bino bibisi sundeni premier musicien au Congo Sony ya Stade de Martyr salité bato ba teka dendo bato ba mila bangi bato ba sa kikuluna eza feri VIP ozomona mwana efe na VIP ozomona mbano bateka dendo na VIP ozomona muto ba mila au pire na VIP ozomona muto ba mila J plastique à 600 ya malédiction. Ben, Médor, selon vous, comme étant Wario, fallait pour parler sur les photos, ça là, tout bêta calcul le nombre, il y a une salle mythique, il y a une arena, pardon, à Betty, à comme déjà na 6 arenas. Selon vous, comme étant Wario, Molobi Wario, spectacle nini oyo c'est on a tous les 6 soirs. Nyonso. Mais fallait sali nyonso fallait. Il a fait tout. Je vois spectacle hier aux heures yemba son. Zubo batala tout. Oya faire ba image yo arena kenda biso to laisser la musique te le roi faire nda laisser la musique te so lingo on a besoin otala barena ya fali munela tela so ba page kota la fali mbongo tala ngomba moko mobimba ezate faire avant d'aller na yeboye faire azu concert na ye atia on a ba CD pour faire un émission locaux faire un émission locaux azui ba concert na ya utobeta na poto atango na ba CD na ba flash disque aye na ngwa akaboli ba chaîne ofere pour les camps fala osala ngote fala laisser musique te musique ne ezo laisser fali pour fala za star est-ce to que bien so za bezo mona ngonyo so kota lelo so ito koti na Google awa kota la Google ba beta quel est la musicien oyo congolais abeti ba salle ya minene na danger et Micho Fali. Oye surtout ni Google. Quel est l'artiste le plus coûté na monde na Congo ba Micho Fali. Oye tout ni bango. Michel le plus beau. Nani Google Micho. Beta Google tout na Google Michel le plus beau na Congo. Tout côté na Google tout na ba le Michel au album mezo tekama musique ezo yokana. Tout le bel concert il y a Lyon Médor tout le monde qui fallait pour pas bien ici ba ene na ena ba mastané mususu ba bandana bango depuis kala en tout cas c'était quoi en fait l'idée artiste idée artiste c'est ça moni fallait le quoi on tabanda qui ngeza qui fait rigole là tout le monde qui na album né dynastie faire auto ça Pierre Lobiat ah Salim Piaka abeta qui na Gombe je pense so Gombe so na habité Salim Piaka pour ni bino bolinga ka so otanyi o lobela botolo mbafali faut tara faire pour tout le monde na dynastie yepe abenga ki ba ancien ba collègue na ye ba sali ba fitiri comparer Fali na Davido papa comparer Fali na Davido international na ba Dachu na ba games yo do comparer Fali na evlege loko na bobe bisara na lobino loko faire ala voix na ye ala banzemo na ye ana ba album na ye maza loko ozo comparer ngam na episode Qu'est-ce signifie loco pour vendre mingi wana que non Fali aza international faire gola aza loco local loco ezake musique no sukara na bova na bandal ezo sukara na njile sili
Ah, tout le monde a challenge bizorbi, ba chinois ba bina bizorbi. Nan. C'est chinois na outi na li felo. Eh, papa. Kota TikTok sikoti. Bano kota bana tongo ti po mona fali. Kota on siko. Kota siko. Fala za te wa faire dans ba ote ba bengisi ba faire TikTok o tout ba la TikTok ba futi wa mbongo abapia ba nzemba sala ba salange. Biso sala ngonde. Ben, c'était quoi en fait l'idée? Chine DJ chinois azoteka na nani ba benga ngona ni. Place ba kino soma bilo na chinois na mais musique abeta musique afali mede. Ozomona mindele na Angleterre ba otambola. Moi c'est mobile, ba mindele. Bora lipasa mamango na jobu. Ben c'était quoi en fait l'idée artiste Kobeng Sabaine ça veut dire on va faire wana baza, on va faire wana baza ba faire na biso bana ba voix mo kitoko. Baza pe na ba fan na bango. OK ça papa mbati lelo ezali ya ki kestere meni ezali. Lelo ba musicien wana ba voix wana ba yimba danger bazali. Mais bano ke sous potote pazali bangi na soutien te. Enteke ambassadeur à visa. Ambassadeur ya bolingo ya koyemba ya mamutu. Atali habité baza ba vie na sala quelque chose parce que mon temps mutaza millionnaire azali star. Il fallait raisonner à la ba grand frère, à la ba leki, à la ba ndeko. Amimi bango et parce que fallait alo bango une fois fallait le bango men fois fallait pour le bango men fois qui mon est toi la parler na résidence boy mon comment boy muta le kabisinga secret fallait zani avant la kota question eza ko linga batu secret fallait za ko linga batu ko za na bolingwa batu pe alingi ko sala bola mutro amemi bango ba VP bana ba fani na ba poto ba voani sala rapé bien ba yemba. C'est ça. Et ça te pour l'anité. Faire soit ça qui dit na ça beng ça qui batou. Pour a beng si batou ana pour net mutwa Gilles tali faire na yemba. Au moins te talanzembo Gilles tali mina faire moi Gilles tali yembi danger na ba v. Muta beng so na bom na ye. Oui mais le boy poani. J'étais toi muta mabe. Ah pas popi. Et ça bien te. On te miselo mo a fali pour ambassadeur ya visa. Boyo ti sigo na Congo sani. Na linga fali pour na visa te. Ngalinga na fali pour la visa te. Ngalinga fali pour na mimanga poto te. Ngazeka obi aneni na banana fali. Ngaze 14 ans. 14 ans. Na défendara fali logo na nga patron na nga vie na nga musicien na nga banana libuma père na nga. Mote na bota ma kitoko. Po père na biso na otongo sa boli. Boga. Mais na boli mais père na biso tango maman na comme les roses ça peut mote. Na père na papa nanga to ba sa bolingo na père nanga papa oyo kada ntemba fala ima na quartier la de wa yemba ayo kada ba foka la fali so tant que papa bino na mère ba sa bolingo ba oyo ko fali ninga wa yemba o ma bazogi o maneni de vous mara bien et vous mara bien et loba honorable Zakari baba so asela biso linga la facile boyeba ke mwana ya fali ipupa. Oh, yo amesana ko diembela depuis quartier la tête si lelo faire rigola alandi papa na yepo azobeta double stade de Marty ya TW mais arobeta on a banze monini to yebite à suivre total ananu local. Merci beaucoup la main d'or moi je pense que tout le monde a déjà na souka émission na biso. Tout ça pour surtout banami tu relation au fali ipupa azana ngona venaye ntone poto uta ko mona na rena uta obeta na Lyon tout au monde na ibandeli wana ba DJ virus ba balancer ki banzembo ya wengi musika. Le roi de la forêt azali ve moko azali social. Le roi de la forêt za papa mobo jamais banda we azala we asala orchestre tia lo beta da. Ah yo kuna ba benga kofi bino bozala kaka boyi. Ngala banda uwera zala uwera na tira oyoka te video mo abeta danser simbata na lisoko. Banda uwera zala uwera na tira mo na tere azana danser nemo wote azana man pasteur man pata. Pe le roi de la forêt a formateur abimisi bane belé ba koko belé ata faire ane mission local mara mo na uwera. On comprend azara mo na uwera. Le roi de la forêt a fait moko
azara bien aza social so na moni Odile Manzara CPI ya mboka ma grande sœur chérie Élysée Bokota Kota et batutu bana besoin ya melamo le roi malili boya na kermesse à face place le roi de Afro on répété stand numéro 57 boya na Bokota la main d'or biso to zala wana Élysée Bokota tout ça bien le roi de France a fait mon bien le roi de la forêt a papa moko malamu a saliban et bela misi bana mbele aza respect de que fali abanda koloba mama 20 le loté akala alobara le roi de la a respecter le roi de la forêt à respecter la vie tout. Mais le roi de la forêt a icône non, il est roi de la forêt a icône a star a na makambe belé a sali. Soki le roi de la forêt fallait pour pas bien se faire naï, pas de problème. Alors que biso que papa ya fali c'est Kofi Olomide. Parce que papa o ya biso eza Kofi, yemo ce que papa nga muta désert. Papa nga aza envier. Papa ngo yemoko banda bani musique mambu asali kara 30%, fallait sali 100%. Aza jaloux a fallu. Tu es la vérité. Est-ce que Bino d'abord déjà tube le roi aspiré? Depuis pour bandi carrière, d'abord Bisindim le roi aspiré. Est-ce que quartier na te et beta et bimisa type le roi Liputa? Le Liputa et ça émission de Saint-Valentin maman imba Liputa. Chérie fini kanga Liputa maman. Mosusu tena kolinga kaka yo eh. Voilà un main d'autre moko manasuka. Soki main d'or mot de la fin de Rosa. Moi il y avait honorable Zakaï Babasu et félicitations honorable frère ou a ça à boulot Babi honorable a comme porte-parole artiste. Pas de t'es cassé ça à faire toi de ba golo na est-ce que honorable a un député national azano vie oyo a aidé bato belé a pesi bato lelo po ba journaliste ba comme belé na ba konifuati eza balana honorable lelo ba chaîne bima e belé muna mutasa ninga la facile na ye eza pona nani honorable c'est là parce que elo ni faire sala po apesa misala bo fin honorable a défendre na biso azo défendre les populations mais sorry azape mutu ala makila nzoto ayo kelengi ya musicien ne o alingaka fali petit na ye abandonne fali lote ma honorable Zaka a salé l'affaire faire ça là honorable tant honorable ça me mission na ba poto en pifo wa faire la succès honorable Zakari to za pena ba respect batu moninga la ya TV na ye kolobela fali netinga na petit ya fali poupe depuis 10 ans 14 ans na ya kolobela fali nanga aigle nanga na TV na bani TV na 2010 na bani ti lelo na kolobela fali nanga ni po na poto maza ve nanga OK il pou par la main donc confirmer pas ba warrior tout le monde vous en paninga na ya kolobela fali nanga mais na kota na vie privée te ya batu mais vers ozo miseno mo alwa Kirikou Chukuma ayaka la série ya papa so Kabila les pères babenga bango bakadogo na ye amake ilunga wana tala musicien na 50 000 alande misa na 50 ans aya pe atapete va make Zak la roboko la ye ilunga na zuye ati ay memie poto po ba komise mulai ba tie opération milai bon ça respect pour na Zakaï ba le so président de la République nga bek sa bato aseni mama minene yo razi o bek sa faire mamni faire azali Basakle Azana Bafali pour Azana. Merci beaucoup, merci. Bon, si déjà kuna TV Zangonga, 2 ou 3 personnes ont groupé ça. Et Papa John depuis Suisse et na peso bamota trop. Pour ngai na le message sur les arrêts. Batnyos bala besoin ya mbanga na ba émission na ba chaîne na bino. Obenga na plus 243 9 90 670 plus 243 9 90 670 soit la besoin signer contrat dans la main d'or. Boya mbanga za mutaba contrat ngaza te so on a besoin bateau ba local boki na orchestre faire ba local parce que ba lingo finga mingi ngaza contrat aussi ni le contrat boye ko yambanga to ça on a besoin de la publicité na bana ko boaka yo yaka na yo et ça passe très bien Papa John babi yasola déjà pepele et nzamba zala no fondlo makambe be ndenge zala ya uli musheni code mondial le futur ministre le véritable je te sali Guy Basket et ma président Michikeva top modèle et batutu balinganga wa
Voilà, merci beaucoup la famille de nous avoir suivis. On est à Kingai Wabino, Béni Loutete, l'expression facile de la presse congolaise. Et aujourd'hui, j'étais erré à Yambela Bino, Mendor. La famille, je vous demande de vous abonner massivement à la chaîne Abino Congo Suisse. Je dis un grand merci à Chris Zama Oazaki Bongo Nasima ya caméra. Et puis un grand merci à papa John depuis Suisse. En tout cas, papa, merci beaucoup pour la confiance. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance. Judith Gomba. Judith Gomba ya yo yangoyo. Big up na Tolingi Bino Mingi et la famille. Mais apparemment, Bossa Moutouma quoi, il passe à Bambongo. Bossa un grand frère. On dit il passe à maman na kata jobo, il passe à maman na kata jobo na pese mbote pe na bossa nte ko pesa mbote bongo na batutu balinganga surtout ba warrior et yemo fali pour le guide international na pese mbote et Patrick Kisekedi na pese mbote ministre média communication na biso Patrick Mouya ya zala et au sala bien et fali pour parler aigle numéro 1 l'international mutalira ya zalarate et batutu ba warrior tout na pesimino ka bambota to bolera pe belé awa na bisio baleke belé nzambe na pesimbote bongo na venangai Fabrice Moulele le manqueur de la ville Fabrice Moulele le manqueur de la ville yo ebi na peso bambote bisiko zali Aris Kanza mon frère mon ami je te salue bambote bisiko zali. Voilà la famille, moi avec vous on se retrouve avec le même plaisir. Ciao. Yebela vitesse à G.